tala ba témoignage yango bozela na tia bokomelanga ba témoignage bata Facebook bata YouTube ba témoignage na tia bino témoignage mutu azoloba ke mama Sara na koma oluka mbongo mpo na yo na koma koteka kabelo mpo na yo ta ba témoignage yango wana botanga ta ba témoignage siko yo mutu oyo otalaka wana okoma esclave na ye oganyaka neti nini naloba yango mete faso kotala nga obénéficiera ata na eloko ya moke ata na conseil na nga te oza ata na souvenir te ke grâce à Sara tola nde nayeba ata mosusu kolamba fufu grâce à Sara tola nde nayeba koteka soko oza na souvenir te yaya koyaka susu te ça sert à rien siko raison nini oyo bata poto bokopesa ke bovandaka na balive ya mafinga botonda kuna boganya nini eza distraction te théâtre eza distraction Bellevue azobimisa ba film